Bonjour, bonsoir. Nabino nyonso bozo kolanda ngai. Lola nabino yeyo. Moi nabino yeyo. Leke wakulutu na yeyo. Napesi merci mingi na yawe njambe ya Lola. Na ndenga pesi nga makasi ya koya lisusu liboso na bino. Pona ba réalité ya mokili. Malgré na retard kasi nazo tomela ba mama nyonso ya mokili mobimba. Bonne fête ya ba mama nyonso partout esika bozali. Mama nyonso bonne fête. Na bino nyonso ba mama malgré se leki nango mengana lobi esengeli na sala signe moi elembo monana na bakulutu nanga na ba mama na ngai bisika nyonso bozali partout dans le monde. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Bonne fête na ba mama nyonso. Na bosante ba première dame na biso. Ba première dame nyonso esika bozali. Bonne fête na bino ba mama. Ngai mwana bino. Ngai Lola na bino. Malgré na retard. Na monike esengeli na komisa. Bo s'abonner, bo partager, bo like, bo aimer, bo share. Et kosala ngai bien. Bo soutenir nga leki na bino, moi na bino, leki abakulutu na ye. Voilà. Na ye na suite fin. Ya li solo na biso. Tete abimisi secret bandeko toko suka wapi. Bazwa ba mbongo, bazwa ba code, bazwa ba carton. Tete a se décidé abima na situation oyo. Aibisi mwana mobali vérité. Nga na lingi lisusu te na boyi ngambo. Tangu makambo ko inda na okimina na frontière nini. Na lingi lisusu te. Zoba disposition na yo sokyo kosala ndenge nini. Kombo nanga elongwa ndenge batila ango mbongo. Parce que na tei camarade nanga. Na lobi nyonso esengela nanga na loba. Alingi koyoka te. Nga na bimi na makambo oyo. Bandeko mwana mobali esali ye trouble. Mwana mobali esali ye kizungu na mutu. Ebimeli ye lokola kake. Kake beti penda dum. Mwana mobali trouble kote liye. Kizungu. Donc epesi penda kizungu trouble. Azo yebata sala nini bandeko. Aibisi tete. Nake kolala. Nako benga yo lobi tete to solola. Makambo yebisinga. Ezo matisanga mafuta na mutema tete. Nako benga yo lobi. Tete ake na ye mwana mbali pa ke pa na ye. Butu mobimba mwana mbali wa lala te. Azo baluka na mbeto. Soka lalali. Soka lalali. Pongeza te bandeko. Bino mo webi so za na problème ko zo tungisa o ponge yaka te. Eko yibo mo moko ya muke. Eka eko katana. Likambo ne zongi lisusu. Ndeko na bisa kutana ki na problème oyo. Ponge kimiye. Pona ba vérité ba utu ko yebisa ye na tete. Tete wazali camarade ya ex na ye oya zalaka na poto. Tongo tango etani mona balo abengi tete bi tete na za na posa na oyaka to solola. Ezalaki te po bakende kozwa mbongo po bakende kozwa koli non mais abengisaki ba solola pona lisolo tete abandela kiye abengisi tete ba solola tango bakutani na tete ayebisi tete mobali no bozalaki ni wana na mona ga lisusu te aza wapi tete alibi yebi te abi non en tout cas ngana ye makambo esila ngana mobali na ngana maka wana tete azo répondre ex ya camarade na ye alobi ngana ye makambo esila akota Angola
na dobi azako benga ngai. Metako mikolo yo ko pusana abenga nga lisusu te na ebite pourquoi nga pe na meka ko benga na numéro na yambaka lisusu te na lukai na ba réseaux sociaux nazwaka ye lisusu do makambo esila lokwa na makasi na commerce na mi pesa na nga na commerce de ki nga na eloko ezalaka lisusu te. Mwana mbala lobi bon tetenga na raisonner butu mobimba na kanisi trop pona makambo yebisa nga lobi na meki ko raisonner na moni ke tete soko bimi na situation oyo toko bima bazoba yo koki ko bima na situation oyo te po soko bimi na situation tete biso to bimi bazoba ngana yo po camarade na yo asakane lingai camarade na yo a maltraité ngai moralement banda azalaki awa a bombelinga akepe na poto azo continue ko bombelanga soki ezalaka yo te mbele na yebi vérité makambo te. Alors tetenga nazo senga yo tolingana. Mama mwana mobali oyo a proposé tete tolingana na biso tete. Kobima na likambo te tokotika kaka bongo na position wana. Ye lokola kosa kinga, lokola bata makinga, biso peto lekele na esprit. Tolingana na biso to continue kozwa ba code, to continue kozwa ba carton, biso pe to sala vie na biso. Po yo zano na mobali sute. Bosi bosilana, ngape fona lo babwe na zana, ngape na mwasi te. Po ye kuna na poto kuna yo sa deja vie na ye. Na ngana bana kozela ti wapi. Atande nga zako promettre ka ko bengisa nga eske za ya solo. Bolelo soki ke esimba kana kendaka. Kuna lengana zalanta ke ki. To saisir na opportunité o tozo mona. Mbongo lokole yaka, ba karton lokole yaka, tetenga nawe sengeli tolingana. Bande ko mwana mubalo asengi balingana na tete a raisonner na kusuka ndenge nini? Nasala ndenge nini? Tete ba ekomi mingi. Mwana mubalo lobi ko pusa makanisi musika te. To saisir opportunité to zala. Po ngana okene ko luka lisusu mutu mususu te po atindela mbongo na kombo mutu wana kope ko beba. Tete yo koko bima na likambo te, il faut ozala kaka soki olongwe to ko perdre. Bande ko tete na mwana mobali na ya Congo o azali ex mobali ya camarade na wazalaka na poto balingani. Mokili makambo. Mokili oyo etondisami na makambo ebele ba yebisa yo. Munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te. Ba réalité ya mokili tozwa mayele. Tete balingani na mubalo ya Congo, mubalo bakina kozwa ba koli, mubalo bakina kozwa mbongo na agence na ye. Balingani na bango mwana mwaso koto na poto ble nani ya koyebisa epo lekine o ayebaka likambo ngo ya yebika ke ya lokwa ya poto makambo esila nzoka ne ya likambo esila te ba continuer na bango kaka etikala ka makambo ya 3 personnes ya ye moko kuna ex na ye na tete lokola tete na ex balingani donc muto ko sinale ya azali te bandeko. Bavandaka bakomi kokosa makambo lokwa balingani bakomi kokosa makambo bavani ba kokosa ye mutu na okoto donc opération fo sala manalo mbangu nyoso santé eza kitoko te ezo senga mbangu ba pesoka mikolo mike na docteur soki mikolo eleki antoke ko meme na liwa mwana mwasi koto na poto abundani atindi mbongo ezalaki mbongo opération te. Bakomi ko sala ba makamu na bango ba affaire na bango. Tete lokwa zaki makasi na commerce ami bwaki lisusu na nzela lufu. Bande ko bino mo webi lufu ndenge utu ko futa mikolo utu ya koleka. Tete ami bwaki na nzela lufu mobali afongoli cabine. Bazo ko evolue na bango bolingo ezo ko kola. Baye ko kosa ye lisusu. Bayibi mutu na obiloko nyonso na ndako. Biloko nyonso tindaka eza lisusu te miyibi bakotelaki ye bayibi balingaki kutu baboma ye minzamba sali grâce batiki ye bamemi nde biloko nyonso. Mwana mosalo bien nzambe merci lokola kufite ko problème ezati na komunda bidoka za susu na eloko te. Mwana mobali pa landisi maloba kaka ndenge tete yebisio vraiment
pasi penza biloko nyonso ke baketi nyonso tindelaka nga ba jean ba biloko nyonso tindelaka ya kitoko nyonso ke bayibi nga yango. Mwana mwasi sukoto oyo ameki suko solo na mobali na ye mobali nanga tala mobali ope oyo abala ye aza na poto wa pose mobali malamu asalaka na place ya bien mobali pa edeye na cadre kaka to edaka kaka tete camarade ya mwasi nanga to sunga ka tete ebimi lokola baye ko yiba tete basangiso esengela eko sangisa batindi bandeko kuna nzela lufu ezo mata niveau nzela lufu ezo mata kabine ezo mata ezaka su kabine te abagizo susu na ko changer mbongo mupanzi de komi côté cabine côté changeur de monnaie mbongo ezo uta wapi mikili basuki wana te tete ayeko koma na mukumba. Donc tete akomi na zemi ya mobali ya ex na ye na Congo. Tete akomi na zemi na ye. Mona bala na lobi non, toko suki la boete tete nga fona ya kosala présentation epa na bino. Na zoyo to ya kovanda nga na we sika moko po bolingo esi ekoli. Likambo mwana yango te ko déranger ezango tu malamu to bota. Mais na ko zulo bongo te na ya kosala présentation quand même na pesa biloko na zona ndenge moko ya propre. Bandeko ba beti lisusu ndeko na biso koto ya potelo mo ya mbangu mbangu. Ba ebisi ke mutu na yo bakangi ye. Mutu na yo bakangi ye za série nde uteza buluma batinde na prison ya makala donc likambo za série. Oh, asali nini? Tete likambo za nini yebisanga nanu problème nini pena mikolo makambo ekomo landa ye e utaki na opération e yeba eko yiba ye suke komi lisusu ke bakangi albi ndenge kaka lobi eza grave dossier grave doki batu bakendeki ko yiba na ndako ya batu bazolanda miyibi wana tango bazolanda miyibi mutu na utaki na ye veille de prière na église azoya ko zonga nzela miyibi bazoya ko kimela na nzela oyo azali ko yela tangu ya moni miyibi bazoya ko kima yepa bandi ko kima mbangu na ezaki mukeba ye ko kangaye ameki ko se défendre keton ngana za muyibi te na sangani ka ko kima na babi jamais bakangiye eza bongo te tabi eza penza bongo do makambo eza penza seré penza do ki famille na penza ba siami ala kisa miyibi wana bani ba mininga ne miyibi bazawa peto ngani yazane muyibi te donc meka ko sunga soko sali boeto do mutu na zo kende prison mwana mobali mwana mwasi koto na poto zo mani trouble ai na sala nini na zongisa nini na kosala ndenge ni mwana mbalo na akoko kende makala te fo batikai tete siko balobi ni na bi balobi $1500 mutu ma zo linga ye debiso po bakimisa ye po soki bakimise te antuka so ake dinda kuna na makala kuna yaya fini terminé mwana mwasi koto aluki su rubrique pa papa ndako abeti su papa rubrique lo moko boy papa ye kosunga asangisi na wazalaki nango atindi lisusu na Congo nzoka nde bango bazali jana ndawa mbongo na bona maboko na oyo ba récupérer uti poto po basa la présentation na bango bakosi yeke mutu no bakangi asoke de prison makala bandiko mokili makambo bakomi kosomba biloko lokwa mbongo se yaki deja bakomi kosomba biloko na bango malembe basomba oyo bazana ngo posa basala ba démarche na bango bapesi dati makambo zo kende penza na kitoko nyonso basombi batisi na bango ya bien bino mo boyebi soki batu bazobala na to présentation mikolo ekomi bazolataka elambo bazolataka mwasi basangiseli ye mwatisi moko boya lati robe papa alati veste na bazotungisa kwana makandaka bobi musuzu zalaka match long musu match coup de kaka bino bokolingela bake kopesa ona tele moko songolo batongela bango eloko bango bakolata na mukolo batiaki date na bango ya présentation mwana mwasi oyo azalaka na poto koto blé ayebi eloko te bazo continue ka kokosa kosaye ya ayebi kake ndenge bamemela makambo ngo so na tindi mbongo epa tete tetake komisa so na tindi mbongo na tindi code bakedo ekendela kaka bongo ayebi eloko te
leki na ye oyo ya Afrique oyo ayebaka likambo yango avant ya voyager. Camarade na ye aza élève na atelier moko songolo na kokolo ba quartier te bato mayele bazé belé ba comprendre eza atelier moko munene batongaka pe kitoko talaka bisika bazotonga bilamba bato bazobalela bolanda bien bandeko mwana mwaso ya poto o atindaka biloko leki na ye o ya Afrique wana o apesa pe yaya tolime yaya boya koyoka camarade na ye atongaka na atelier moko songolo aza élève azo yekola. Alors tete na mobali na ye na zemi na bango na batisi na bango bake kotika bilamba na atelier wana metete ayebaka mwana mwaso wana te o aza élève kuna yebaka te batiki bilamba na bango kuna batungela bango baisi bango pe mukolo bakoya baya kozwa bazwa bango bapesa bango bilamba na bango bazwa bango bamezi makamne sesili bake na bango babiboya jour boye kozwa bilamba. Mwana mwasi oyo ya poto oyo bandeko leki na ye oyo wana ya Afrique akendaki na ye bitambola na kozonga alobi non naleka nanu na atelier awa natikala kotala camarade na ngai oyo azalaka élève na atelier oyo azoyekola kotonga naleka natika kopesa mbote mwa mikolo tomonani te bandeko mokili makambo bolanda na bokebi nyonso ake na atelier wana kende kopesa camarade na ye mbote tango akoti boye ezalaki pe mukolo oyo tete baye ko récupérer bilamba na bango na ex ya mobali ya yaya na ye o azalaka mobali ya yaya na ye avant yaya voyager bango pe yango mukolo bakende ko récupérer bilamba na bango ya prédot bandeko akutaka kaboy oh ya tete ya tete oh oyo ya tete kale oh ya tete zemi ya tete na comprendre te feti wana ndeko na biso tete azo mekaka robe na etalaka zaki na zemi bazo ya bafina koto mabe basala bote ko sala bo neti azo mona leki ya camarade na ete ya tete ya tete atala pe boye oyo azalaki mobali ya yaya na ye ex pembeni wana yepesa meki deja do oh ya kingandi ya ndenge nini tete yebisi boni boye ko kozongela kombo na ngapa mapamba tete likamu ndiyo na ngai mona ka ndenge yo zomonela ya tete nina ngo yongo yebisanga likamu nina ngo lingo te ya ngai ya tete na o comprendre te abi bon yo so comprendre te ba yebisa yo nini ozo mona te elo ningo zo ngaba explique yo aw mbala moko camarade ya mwana mwasi oyo atongaka kuna ayebiseke nini baza ba client na biso bayeki kotika bilamba na bango totongela bango présentation na bango eza kala te lelo eza mukolo bayeki ko retirer bilamba oza agité boye pona ni camarade nanga habité ezo lekelanga oyo zo mona yaya oyo camarade yaya nanga zaka na poto obika yaya na poto oui na yebi camarade ne yebi na baza ko zala tango yaya zalaka bon oui noko na biso kuna mupanzi azalaka ex ya yaya avant yaya voyager donde na omona bango boye na tete komi lokwa libala ezo lekelanga ekomi ko sala kwa mo ba échange de paroles neti ba benda na benda do epesimo makele na atelier mkonza tele na lobi te oza place na ngai musala bokusa makele leti soki bwana problème na bino boke no bongsa na niveau famille tete ba récupérer bilamba na bango lokwa ezaki mkolo ba yeko zo bilamba na bango makamna Cécilie bazu bilamba na bango bakei lekatika lwana esali lokola mwandenge moko boy ye passe wana esalaki na motema ezalaki kaka na cadre ke mwana mobali azaki ex ya yaya ndenge ni bakelingana susu na camarade ya yaya asukelaki wana yango nde zako sale passe na motema sans toutefois ayebake yaya na ye ti azalaka kaka na poto bakontinuaka na bango na mwana mobali wana yaya tindaka bambongo bamakambo ndenge na ndenge leki ayebi yango te azongi ndako mbangu tanga komika na ndako mbala moko boy abengi yaya na WhatsApp yaya ndenge nini yaya oza bien ça va yaya mikolo bosolo na tete
Abi oh tete wana mutu nanga de tous les jours de tous les temps yo sotu na soto solo na tete abi te ye na ye bakaka soki bo solo mikolo abi oh to solo na biso no sona tete problème nini abi yaya oyebi ke ya tete azana zemi oui ya tete azana zemi en tout cas na yebi te oh bongo poani ayebisa ki yo te abi akoyebisa nenga tete aza mutu na ngai akoyebisa nenga abi yaya koko yebisa yo te parce que zemi wana ya aza nango eza ya mobali no wana o boza ko vivre awa avo ya poto ah bon oui yaya zemi ya tete aza nango eza ya ex na yo nga moko na kuti bango lelo na tele ya ba camarade nange se kamana nanga yekolaka kotonga naza koleka nanga par hasard na koti na tala ye nage kuta baye ko retirer bilamba na bango kala te bazo sala présentation yaya moya revese pasi na téléphone pas leki ne ezate parce que leki yebika ki makambo sila au premier ezate kata non rappeler au lobby mwana moi c'est sika tikala ki muteme ezobeta boum 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 amela maya malili mabe abaluka boye mabe azonga boye mabe azoyeba te likambo na suka na ndenge nini batu bayeba rapete makambo ngo tokena noka bango biso misatu siko bango kuna balingani na kosuka ndenge nini mwana mosa abandi ko benga bango abengi tete azoboya koyamba abengi ex azoboya koyamba bamona ki deja ke lokola leki na ya sa kuti biso kope RVC mwato yambeso na telefone ezate abengi bango na normal bazozwa phone te abengi bango na ba réseaux sociaux bazozwa phone te abandi ko tindela bango ba audio azo tindela bango ba audio amaloba alobi oye sengelaki aloba alobi si mobali alobi si mwasi ba audio moko zomona grave bandeko ba injure moko terrible oyo ndeko na biso ya poto alobi na ba audio wana ba audio moko grave kanda na mutema na pasi azo raisonner dépense azo raisonner biloko ndenga za kotinda ndenga za kopesa bango ba code ndenge ba kosi ye kanda wana bandiko bimisa ngona ba audio alors makambo alobaki na ba audio wana eza vraiment ya minene tete alobi oh namoni muninga na oneti azo comprendre kaka te ko finge bele oyo bamalobe bele otinda biso na ba audio po biso to sana ngo nini na pesa etoli malinga koyoka te et puis yakenda na elibala pourquoi azo continuer kaka na makambo oyo alobi ngana ko mema eti na suka tete atikali ko telema tina ndaku ya tata mwasi ya mobali ya mwana mwasi aza na poto tete yebaki ndaku ya tata mwasi po bazako kendaka kuna tata mwasi oyo akendaki na ndako ba mwana mwasi aza na poto kokende ko solliciter mwasi soki botali na première partie boko comprendre ndeko na tata mwasi o asalaki kope oyo noko na biso koto abengaki ke tata mwasi lukela ngai mwasi tete akepa tata mwasi wana po ayebaki ndako ya tata mwasi wana tete ake koteka disque epa tata mwasi tete panzi boke epa tata mwasi alobi nyonso de A à Z ndenge makambo ebanda na ndenge komi na mukolo lelo oyo azwi na ba audio oyo mwasi apota azotindela bango ayokisi yango tata mwasi aye juste esali tata mwasi trouble na mutu na kosuka ndenge ni na mwana na ngai nga mutu na kendaki kozwile mwasi oyo makambo asali biso nde yango oyo tata mwasi abengi mwani na poto a informe ye azwi pe ba audio oyo mwasi ya mwana na ye atindelaki batete azongiseli yango mwana na ye na WhatsApp mwana yoki ba audio abengi tata mwasi likamu nini a rappele tata mwasi na ba audio makambo nazoyoka koyebisa ngate geza ya solo abi eza ya solo makambo mwasi no asali yangwana tata mwasi asuki wana te akeli susu na familia ba mwana mwasi wana na kaka kuna na Kinshasa po bazali na bape musika te makelele moko ya kosakana te donc epesi trouble na kati na lupangu soki boyebaki ke mwana na bino zaki na mutu na pourquoi bondimaki pona nini bondimaki ngana za na vérité nyonso na maboko
tete aye kopanzila ngai vérité ba audio yango oyo mwana na bino na poto atindeli ba tete leki na mwasi ye juste minga tanto solo na ye alobi eloko te makambo bazubisa abitata mwasi eza ndenge nabi ndeko na bino ndenge azabongo tia kenda poto basila na te na mwana mobali we awa azaki na makangu na ye awa basila na te tia kenda poto bakontinaka na bango kaka atindaka bambongo bakarto babiloko nyonso na kombo ya kamaradi na ye tete akomi na baye kolingana na bango na mobali ne watikaki awa parce que bamonaki ke ye kuna se abali na ye fala kata bazolinga kokata te tete tango balingani na kamaradi na mobali ya kamaradi na ye donc mobali ya yaya na bino baza ko vivre awa tango balingani na bango na tete koyeba te ye yaya na bino kuna na poto ayokelango ndenge nini mbala mo bani kotindela bango ba audio wana tata mwasi azo ko rencontrer na lupango ba mwana mwasi azaka na poto kuna na Afrique azo komisela bango leka ejisa lobi donc ngati na bengi yaya na yebisi ye yaya abatamaki na ye ngai donc na bazako continuer na bango kaka yango yaya loba na mbala moko likambo te na yoki na ko rappeler au lobby donc yaya muteme komaki ko baluka ye mama na bango esali ye souci tension mama ya ba mwana mwasi azaka na poto tension matiye bandeko mama sali AVC pona kotala grandeur ya likambo basi babala yo oya poto ozala na ex moko baparents bayebi na bango kutu te olo kato kata te bo continuaka siko tala makambo ndenge yindi mama na souci wana mama na bango sali AVC mobali pe koto pe na poto eye mabe alobi azozongisa mwana mwasi o na Afrique akoki kozala na mwasi o azana mutaba numero bo ete na ndaku na ye azozongisa ye na Afrique bandeko boyoka neza lisusu koto na ndaku a poto kuna pe na Afrique ba famille bakomi ko bendana mama sali AVC bandeko lisolo na biso esuki awa ndeko mobali asengi toli asala nini na situation oyo po ya lobi akoki kozala su na mwasi ya boye te malamu azongisa ye na Afrique basila na ndenge ya malembe akoki kosiporte shock ya likambo oyo te mais mama ya bamwana mwasi oyo na Afrique donc bokilo ya noko na biso oyo asali AVC pona situation oyo ba famille kuna na Afrique boyoka nyeza lisusu te nani moluki makambo mwana mwasi oyo ya libala na poto ndeko mobala sengi conseil asala nini bandeko to meka kosunga ye Numéro na biso eza wana na se wana numéro na biso ezali bokoyi ko benga soki mwa ezali soki pe ko koma bokoyi ko koma na ba commentaire poto yeba ko sunga ndeko likambo yezo yeba na te ko kata mela ndenge nini mwana mwasi koto na puta zo senga ba pardon mobala limbisa ya kosa maki mama abote na Afrika sali AVC mobali koto alobi azo refoule efo azonga ex mobali ne waza kotindela ba mbongo ba karton na Afrique na kombo a tete yena tete balingani oyo komi equation nazo bate soki di second degré soki toki na ba logarithme soki ba tangente eye mabe makambo donc complication ekoti donc komi lokola tete déjà basi balingani na bango présentation pe na banze zo leka déjà mama ya mwana mwasi ya poto asali AVC koto na poto mobala lingisu mwasi te alobi mwasi fo azonga mutu na mutu apesa point de vue na ye soki moye kozala poto ede ndeko po likambo ye grave mais ndeko na biso mobali noko na biso mobali awa na poto mwasi aza deja na maboko na yo bozalaka deja boboti deja bana mibale papa na yebite soki moye kozala na yebite soki moye kozala nazo yeba te na lobani soko kolimbisa ye papa nanga nazo yeba te wana na avi nanga na yebi avi ya bandeko te soki moye kozala parce que aza deja na maboko na yo
boboti déjà bana mibale. Monani ex na ye kuna na Afrique. Basi bakomi na bango déjà na tete. Tete azakutu déjà na zemi na ye. Bokilo na yo souci ya likambo akoki ko digérer yango te souci asali AVC. Papa tango kozwa lisusu mwasi azonga ekozala ndenge nini na mama wana kasitoko kunda ye. Esali pasi ndeko mwasi na ebite soko lingaki konsekanse yana nubongo te yama. Ataku tu tetango yo bo bakomi mwasambali na ex na o teta teyaka yo. Soki to landeli bien teta teyaka yo. Leki na yo abenda ka o matoyi ya tika likambo ozokende poto. Tosuki wapi? Kozanga koyoka. Matoyi mangongi ndeko mwasi matoyi mangongi. Nzamba saleli o grâce ozui chance libala poto. O batu mususu bazo luka, oyepe na bopete, apeso pe likabo. Obandi ko bota, okuti pe mobali pose, asala ka place a bien. Nini kaka, tolo baka mvutuma ya famille. Tala trouble luki sikoyo. Famille na bino na famille ya mobali no kuna na Afrique boyoka neza lisutu bakomi ko bendana mama bota yo être cher mama bota yo asali AVC pour la situation oyo akoki ko digérer yango te. Nayebi te nini ezanga kipo yoka. Bandeko tosunga noko na biso azoye bate asala ndenge nini popo na ya moni malamba kabwana me ba kabwana ka bongo te fo azongisa ye na Afrique. Eza mwa moto likambo. Merci beaucoup na bino nyonso bolandi ngai. Merci beaucoup na bino nyonso bo s'abonner. Vraiment na pesi bino merci mingi bakulutu na ngai bayaya na ngai ba mama na ngai ba noko na ngai ba grand frère na ngai merci mingi na ndenge bo s'abonner bo continuer ko s'abonner leki na bino yeyo mwa na bino yeyo ba conseil na bino naza na besoin na ngona ba remarque ko sala ngai bien na bandeko o pe basi ba bengi biso. En tout cas merci beaucoup nzamba zonse la bino ya mingi bo continuer ko partager ko like ko aimer. Tozo tala ba video na omona ba view zo mata tozo tala ba video mais tozo bossa na ta musumu ko like please s'il vous plaît moi ko like wana erosala bien bandeko. Merci na ba soutien na bino. Pourtant déjà o s'abonner zo laksake ozo soutenir ngai mwana yo ngai leki na yo. En tout cas merci na bisika nyonso bozali na pesi bino ba merci ebele. Ozana lisolo na yo, lola na bino yeyo, mwa na bino yeyo, nakokomisa. Nazo profite ko souhaiter joyeux anniversaire na papa na biso Nerembala na Dublin, papa na biso na kati ya Blanchetown Nerembala joyeux anniversaire papa 50 ans. 50 ans papa, confinement mutebomi makambu. Sorry, vraiment sorry, papa, joyeux anniversaire na yo. Nzamba baktila yo bambula. Ebele. Pona bino nyonso. Merci. Nazoye bateni na koko loba likola merci, mais merci mingi na bino nyonso. Tokutani mbala ya sima.